Lelo Juneteenth. Bah, noir américain, bah, c'est là. Aux États-Unis. Juneteenth, c'est ça. Aza mokolo oyo ba esclave ba ombo bazaki informé soki esclavisme esili apana pays nyonso kasi bazalaki musika na confederation mboka nini bazaki Texas. Donc, Galveston, Texas. Galveston, Texas. Donc, Bayeba quitté. Bayeba quitté. Mbula mibale soki baumalas bila koyeba te. Koyeba quitté pona mbula mibale. On a mélangé Swahili wana. Donc mbula mibale ba éviter que Mbula mibale bayeba quitté soki esclavagisme esili. Wana ezaki anene. Wana 1865. Ok. Tosepeli mingi awana District of Columbia. Pani. Ote biso awa na District of Columbia tozali ville ya chocolat. Chocolate City. Awa as a chocolate city pote ba Africain Americain. Baza mingi awa baza makasi awa na capitale. Na capitale. Ok, merci. Lokola mama Diana Autikoloba. Juneteenth, et ça donc combinaison, il y a deux mots en an. June, mois de juin, et 19th. Alors, bah couper en gros, bah couper 19th, bah tirer quelqu'un na 19th, et puis bah coller en gros na June, et comme Juneteenth. Et ça journée mon corps, bah noir, awa, bah commémorer Kango avec une joie, mais ce n'est pas vraiment une joie, c'est une commémoration, c'est un travail de mémoire, un travail de deuil aussi, hein, parce que, comme on vous l'a dit, c'était après 2 années, bato bazo ebate ke baza libre, baza kaba esclave ti tango guerre ya sécession ici, guerre moko terrible bandaki na 1861 et Syrie na 1865, près d'1 million d'Américains bakoufi parce que bazaki kobundela nini ba kobundela système économique basé sur ou fondé sur l'esclavage. Bah État nord côté Boston tout ça ba lobi biso waya tolingi affaire ya esclavagisme esclavage te bato ya sud ba lobi soki to maintenir le système esclavage, l'économie n'a pas été écroulée. C'était une économie basée sur le coton et tout ça. Les travailleurs, les noirs, les en Afrique, entre autres, dans le royaume Congo. Et ça, il y a un scandale, une histoire dans le royaume Congo. Bango va profiter de l'esclavagisme. Bango va pousser plus loin, va ramasser bateau,
baye koteka bango tout ça royaume eza komata ti ntango bayaki kozwa bango moko choc na baportugais ti mais ça c'est une autre histoire. Donc baza libéré, mais libération wana eza kaka monoko, libération du bout des lèvres, parce que tout de suite après libération bato baétat sud bacréé biloko lokola Ku Klux Klan, eza groupe moko lokola terroriste ya kokende soki noir alingi kobimisa mutu bakei batumbi nini croix ya monene devant ndako na ye comme menace, soki acontinue lisusu baye babomi ye bapendre ye. D'ailleurs assez bizarrement bacrime moko ezoleka mikolo oyo eza un peu lokola Ku Klux Klan nde baza kosala yango. Deux jeunes gens banoir américain bakuti bango bazopendre na Californie. D'abord les policiers yakuna balobi te, ils se sont suicidés. Comment est-ce que quelqu'un va se suicider en plein chemin, sur le grand chemin? Il peut se suicider chez lui. Et puis dernièrement un pendu dans Texas. Mais l'enquête est continue. Donc après esclavage, créé biloko lokola Ku Klux Klan, tie loi mosusu babengi yango Jim Crow, c'est-à-dire oko voter te, soko zali illettré, soko zana mbongo te, tout ça. Donc pour maintenir les Noirs dans un état disons de soumission ou dans un statut de citoyen de seconde classe, ti noir babundi toye kokoma na 1960, 62, 63 nani Martin Luther King Jr. à parvenir ko faire signer faire passer na congrès, puis président Lyndon Johnson a signé yango ya loi droit civique bandimi ke ezala vote à suffrage universel, une personne, un vote. Mais malgré ça, il fallait bâtir quand même un système moko ya ko monitorer, parce que ceux qui batiki batona ya sud bango moko ba sala kaka bakaka pour na noir ba voter. Même mikolo yo ezaka kaka pour na noir voter librement. Comme on par exemple pour un même nombre de gens, ce que ça côté blanc par exemple, côté 10 bureaux de vote. Ce que ça dit quartier noir, bureau de vote moko. Alors bino bozaliana mulongo du matin jusqu'à bokomi na ba soir boye o koma kaka olingo voter boye allez machine ya kofi. Oh bozela machine mosusu machine on est top. Écoute à côté ya ba maluko ezokende ti na côté ya ba bumbu. Hein? Mais bato baye na yo, OK, tu n'as pas voté, tu n'auras pas voté ce jour-là. Système gerrymandering, créer carte moko artificielle boye
botikali dans la minorité boza na représentation te hein boza kaka ba groupe na bino muke moya ko botia mutu na bino akende ko représenter bino ezate parce que boza ba minorité ba noyer bino na ba majorité mususu hein bon kuna na ba sud toyo bundaki côté ya ba sudiste bato ya confédération wana bamonima na bango ezali drapeau na bango komona eza koflotte bamosusu eza intégré na drapeau ya baétat wana alors wana eza epesaka banoire colère mingi nde omoni awa na oyo bamanifestation à la suite à mort, assassinat, toute exécution, il y a George Floyd, on bazo buka ba monument, tout ça. C'est à cause de ça. Ba kombo la batwana bazo pesa ngo ba école, ba hôpitaux, ba biloko ne wana. Ba tribunaux, ba kombo wana ezali, même ba photo na ba monument la bango ezana kati ya ba nino. Bon, mais tous on a nos fêtes il y a Juneteenth. D'ailleurs na kotia extrême encore il y a célébration on a comme à la fin il y a clip ndenge bato ba explore ka colère na bango na ndenge souffrance na ezalaki. Tous lelo yo nde na mboka moko boy Tulsa Oklahoma, Trump a kosala meeting na ekuna. Te bato babi papa. Yo hibi makambo ya Juneteenth te. Okende kuna bato bazana ba ko kanisa makambo na bango yo kende susu. Hein? Oloba obi yonde ngambe. Ti bato na ye na bato ba noir mususu bazaka côté à parti nae ba convaincre que a reporter en Wesata lobby. Mais malgré cela batunaye déjà basi ba comme wana bazo zela na ran ba mususu ba yaki depuis lobby bazo ba blanc ka ba préparer ba blanc baza wana bazo zela kaka aya koloba ko sala ba meeting nae lokuta ko finga bato. D'ailleurs, a menacé, a commis tweet, a dit bah con, oyo bakanisaki, bakanisaka ke bakoya ko trouble ko menacer ba meeting na ngai. Lokola basaka na ba New York na ba nini kuna na ba état mususu ba désordre na bango na ba konaro wana soki ba meki lobby ikoza mabe, ikoza scène mususu. Ba menacé. Alors et puis mboka wana Tulsa na 1921 na état wana ya Oklahoma mboka wana ba noir bazaki très développé basali ba biloko na bango quartier mobimba eza lokola Wall Street hein tala ba biloko ba magasin ba nini ba mituka et soki ba zuwa soki nini ba ye ko attaquer bango ko tumba biloko na avion zo pe le calicolo zo boakela bango biloko hein mais c'est grave plus de 300 personnes ba kufi ba mokolo wana ceux qui les rescapés allez ba tindi bango na ba sans $1 en poche ba tindi bango na ba camp ya concentration comme s'ils étaient des ennemis. Alors Makambouana, ils ont continué. Tilelo yo, na Makambouana lobaki ya droit de vote wana ya ba noir ndenge baza primé bazo continuer bazo pe ko continuer ko brimer bango comme ba citoyen à seconde zone. De omoni ba manifestation mikolo alors eloko epesenga vraiment mawa na intervenir na makambo oyo na ya kopesa
nasala commentaire oyo eza mpona oyo nazoyoka na kini ambassadeur nani bazobenga nani Nzita oyo ya États-Unis na kini ye aza kointervenir affaire ya baélection nayebi te. Bon, il a peut-être une représentation diplomatique, mais Azan a droit d'intervenir. On a été qu'on a leader ou Moïse Katumbi. Asulana il faut salaboy, au salaboy. Ata Katumbi on va yebi ndenge balumu ba kufakite. C'est ça qui banane. Avant qu'il ne ko sala ba affaire ya bozo ba wana za ko sala kuna. Mais aya na ko bongisa pa na bango te ndenge ba noir baza ko za primaire awa baza ko voter te biloko nyonso faut sala kaka makasi pozwa bon mosusu ezali vote par courrier nani alingi yango te o mo konza bango azobanga abi soki batiki bato basala kaka alors que ezali eza droit eza option. Je ne peux pas aller aux élections. Donnez-moi, envoyez-moi mon bulletin de vote, je vais remplir et je renvoie ça. Oh non, ce qui va tindi, Babylone, on a des démocrates, donc il faut que Tchakaka obstacle pendant un noir à voter ils ont parcours de combattants, une piste d'obstacle. Hein? Donc, eza makambo moko nani ambassadeur wana ya nano asala makambo na ye awa abongisa awa epa na bango oli abanda okende ko intervenir kuna et puis bato saba bato kwa bakatumbe pe bandeko bayeba teke bato lokola banani oyo bazwa kotomboka mpe bokecho wa yambo soki alingi kosala koameliore biloko abanda nano koze na bato lokola banani bango bandimi baélection wana te Martin Fayulu baza wana bokoze na bango boli bokende kofaire intervenir bato mosusu. Bon, c'est ce qui m'a motivé aujourd'hui à intervenir et beaucoup monde après séquence beaucoup monde dengue ba noir ba exprimaka douleur na bango koloana douleur mêlée de joie quand même. For us to move forward as a people. And so, Elder, may we move forward with this? May we, yes? May we move forward? Yes. Very yes. good. Yes. Oh, thank you. Yes, yes, yes.